On comprend la tata, moi la tata Moli Mosato, c'est un papa secrétaire à l'Ekaliboso. Na combat tata mon appel tata Mimo Santu, les lots aux Alimokolo vendredi le 3 novembre 2023, culte matinal les Ali Awa na Bawa centrale. Na partie liturgique, Mouta Teibiso, comme on a les Ali, papa Lik Kibulu. Ye atangeli biso mikanami bale, la liboso zalaki ya Deutéronome, Towantan wa Mose, Deutéronome chapitre 5, verset 1 à 21. Mukana mi bale, azulaki biso na mukanda Lik. Luc chapitre 23. Nabandi toyoki, nyonso batei biso babuta baza bien placé pour na kolendisa biso. Rapidement toleki na ba communiquer, tozali kaka na communiquer mibale ya kopesa mokolo lelo. Ya liboso ezali ete esengami na babuta nyonso na niveau ya territoire, biso nyonso babuta tokotaka na réunion après départ kaka ya bamuta o bazana biso awa longoso bakei biso nyonso tokotikala na mwa masolo na papa pasteur de territoire. Donc to répéter que bamuta nyonso après départ kaka ya bamuta bazana biso awa biso tokotikala pona kobongisa ba programme susu oyo muta ya territoire akopesa biso. Communiqué à mibale ezali ete ya ebembe toyebi ete le révérend Pebe muta na biso asilaki kokufa matanga ezali lelo lobi ezali pe kokunda ya nzoto ya mbuta na biso pe mama selo na biso oyo akufaki biso nyonso toyebi awa na mwana ete toza na mibembe mibale matanga ezali lelo vendredi pe bokundi yango ezali lobi samedi tomona na ebele na matanga pe na mokolo malobi na morgue ti na cimetière. Voilà ba message tozali na kopesa. Rapidement, toleki na bopesa nimbote, tosengi na faki ba disposition pratique pour ete topesa na mbote. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye! Espoir, dimanche, église universelle. Papa Simon Kimbankiangani oye! Papa Simon Kimbankiangani oye! Papa Simon Kimbankiangani oye! Oye, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Vela, Wasola, Walebizola, Kaka Yekaka, Yandi Kaka. Na kombo tata mwana pe tata mwana santu, tosenyi na biso nyonso bana ya mwanda, biso nyonso totelema ti na niveau ya biro ya territoire. Biso nyonso totelema bapesa biso ngote. Faki morceau de musique.
kombo tata mwana molimo centre tosengi na mama pasteur de territoire mama telema topesa yo moti mama pasteur de territoire musique. Na kombo tata mwana molimo centre Mwanda oye tokomi na etape ya suka na niveau ya territoire ya Mwanda tosengi na papa passer de territoire Mbuta Telema topesa yo mbote musique. Na kombo tata mwana molimo centre tosengi na Mbuta oyo liboso mpona suite ya programme. Na kombo tata mwana pe tata molimo centre Kimbangisme oye Mwanda oye Congo Central oye Congo Central oye Congo Central oye Nedi dosate Congo Central oye Congo Central oye Congo Central oye
Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Mama Mwiloye! Mama Mwiloye! Mama Mwiloye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Papa Simon Kimagengani oye! Papa Simon Kimagengani oye! Papa Simon Kimagengani oye! Merci. Avant de connaître le président Mbote, lobby tozwaki programme na tata mokonzi oyo azali mondimi ya yambo na RDC. Tozwaki programme lelo programme ya bozongi ezali nyonso ezali canalisé na cahier de charge na ye yango apesa biso programme lobby lelo 6 heures. Il faut que nous ayons. Et je sais que parmi nous, nous devons côté les bossons dans Nzambe et Zalaki. C'est un exemple à suivre. Peut-être que Bossanaki, mais tu as été yé muta côté dans Nzambe muta yambo. Alors, tu vas en commentaire autolobie de communiquer wana ça suffit odolanda temps pe ba mude fo ba kende ce qui te ici après exhortation ya tata mokonzi to ko sala antisane ya batata na ba maman enfin to ko libérer ba muda ba kende ya ngona to ko ngo pesa na mbote tozali na staff elandi papa représentant ya Congo central soit papa pasteur ya Congo central botelema topesa bino mbote faki pesa bango mbote na komba tata mwana pe tata mulimo santo komo na tata mwana mulimo santo ba mama oye to sengi na ba mama biso nyos a part ba présidente provinciaux botelema to pesa bino mbote ba komino na ba oyo balandi bino botelema to pesa bino mbote Faki pour la maman.
topesa bango mbote na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Kombo na tata mwana Molimo Santo. Toza pe na ba mama bautaki poto. Esike no sobovandi botelema topesa bino mbote. Faki pona mama. Topesa bango mbote na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo tata mwana Molimo Santo. Bokoki kovanda. Tosengi sika na ba mama présidente provinciaux botelema topesa bino mbote na ba bureau na bino y compris. Faki. Topesa ba mama na biso mbote na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo tata mwana Molimo Santo. Merci maman bokofana na bino. Tozali na staff oyo bureau ya mama mokonzi, mama général. Esike no sobovandi botelema topesa bino mbote suite ya mama général. Faki pona mama. Topesa bango mbote na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Kombo na tata mwana Molimo Santo. Merci ba mama boko vanda. Tozali na mama pasteur oyo azali molongani ya papa pasteur provincial. Mama telema topesa mbote. Faki pona mama.
tata mwana mpe tata Molimo Santu. Nakomba tata mwana Molimo Santu. Mama Owokovana. Kimbangis moye. Kimbangis moye. Kimbangis moye. Voilà, nous allons continuer pour faire la montée dans le bateau de lobby. Donc, au monde que révérend pasteur du jeune unique, il y a cataracte, d'Ozanaïe, mais du côté de papa Mokonzi, Pambate Ayaka, on a statut Moussoussou. Voilà, il faut comprendre. Il y a un autre 5 na tata na biso. Papa pasteur provincial, aux autres de la Congo centrale, papa to singo telema, na kimeno subalano, ya mwana besoin mouti. Tata Nzombote na komba tata mwana pe tata Molimo Santu na komba tata mwana Molimo Santu maloba pana elimu konzina.
na nkombo ya tata ya mwana mpe molimo mosantu. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye, oye, espoir du monde, Église universelle. Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Oye, oye, miroir de l'Église. Congo central oye! Congo central oye! Congo central oye! Oye, oye, province, maire, Ikundanga, Katanzambi, Fumuisu, Yekata Mwanda Vela, Mwavangulwa, Mutu Wantete. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Oye, 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 Yerusalemu Diampa, Dikundanga, Tatanzambi, Fumuisu, Yetata Mwanda Vela. Mama Mulu oye! Mama Mulu oye! Mama Mulu oye! Oye, 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 soutien de l'Église Femme Internationale. Papa Simon Kimbangu Kangani oye! Papa Simon Kimbangu Kangani oye! Papa Simon Kimbangu Kangani oye! Oye, oye, Papa Simon Kimbangu Kangani Mwanda Vela, Wazola, Walendozola, Kaka Ekaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kake. Ebeto biebeto. Kusimba. Kumeka. Yandi Kele. Nkombo ya tata ya mwana pe molimo mosantu. Ba tata ba mama. Toyoki maïmance ba exhibition. Les deux allez rendez-vous. Mbuta au la collège. Il y a RDC. Pour la ligne, Bissonio, surtout Koutana Awa, dans le sang de Togo. Pour la coupe s'appelle au revoir. Pour les roues, tous allez au Bima, Matambo Belé, Bissike Belé, fois qu'elle. Donc, Nayango a sa pressé. On a tout à Mwanda, tout est toujours à Matadi. Après Matadi, il était coupé Senzela. Pour qu'elle coupe sa rapport. Dans le conseil, papa, c'est nous qui manquons à l'instant pour nous centre. Donc, tout ça, la course à la montre. Nayango, tout l'équipe à la réception. Tout ce maman générale. Azate. Voilà. Baramoto la délégation Nyosu et Yena Mokonsi. Mais en attendant, à part caissier national, tout ce qui est la sécurité Nyosu et Tamona Mokonsi va côté de l'action.
Monsanto na Kongo ya tata ya mwana Molimo Monsanto. Merci beaucoup kovanda bino na yango tosengi na papa kese national ya collège papa Reverend Akenda otemela biso. Tosengi mpe na Reverend Dina na mama otemela biso. Fakeo. Tika topesa bakata kusombote na Kongo ya tata ya mwana pe Molimo Monsanto. Na Kongo ya tata mwana Molimo Monsanto bamota bofana bino. Awa tuzotelisa mokonzi akuvanda nano Kongo tutelisa na bakole ndesi matopesa mokonzi maluba. Bana mwendoliye Mwande Matadi Kinshasa Nkama na Tongo ya leo tozobandana na kotelemisa mokonzi ya RDC bongo tosutela bakole. Donc tozopesa mokonzi na biso mbote ya RDC papa révérend président délégué du collège exécutif national papa révérend Modoudou Ndompalu Conveille. Papa tosengi okokotemela biso pana de wapeso mbote.
Kimbangizi moye! Nelembe! Tika topesa tata bisombote okongo ya tata ya mwana pe mulimo santu. Na kongo ya tata ya mwana mulimo santu. Tosengira bankole biso nyonso bana bakokole kotelema ingomba pesa bilomboke. Tika topesa bankole mbote na kombo ya tata ya mwana pe musa na kombo ya tata ya mwana mulimo musantu na yango tosengi na papa président délégué oyera biso liboso para maloba. Kimbangizi moye! Oye! Ana tata musantu oye! Oye! Ebeto bien ebeto! Batata oye! Batata oye! Batata oye!
Kokama tozongeli bamama oye. Bamama oye. Bamama oye. Nkamba oye. Nkamba oye. Nkamba oye. Papa Simon Kimba Mkiangani oye. Papa Simon Kimba Mkiangani oye. Papa Simon Kimba Mkiangani oye. Usimba Umeka Yanikele Okombo na Nzambe Tata Mwana pe Tata Molimo Santo Mokoli sana kele pele musika te pa batelo bito sola ki mingi na mama mungogo presque kei na pokwa Tolandi matei mabiso Matanga Mukanda Exode 20 na Mukanda Deutéronome chapitre 5 verset 1-21 Pe na Mukanda ya oya mibala tangeli biso Mukanda ya Luc mutapla tangi ate biso komune pe Luc atangi biso Mukanda Luka chapitre 23 44 suivant Kuna atalisi biso liwa ya nkolo Yesu pele ya Tata Simon Kimbangu Sokotali na Mukanda Luc 23 44 suivant tangeli biso okozwa référence na Matthieu chapitre 27 okomona yango okezwa susu na Mukanda ya Marc chapitre 15 verset 33 à 41 okomona yango et ce qui peut okeyi na Mukanda ya Jean place on na sepela na mingi ba référence kana zopesa na Mukanda Papa Luc atangeli biso ya atangeli biso na Luc 23 verset 44 je pense jusqu'à 47 ou 56 nde ba référence nango ya mona zali kopesa na Mukanda Matthieu chapitre 27 Après susu na Mukanda ya Marc chapitre 15 verset 33 à 41 Après sur la référence mususu il y a Jean chapitre 19 verset 28 à 30 ngana c'est la mini place makambo ba verset biblique to pesi ba référence na Mukanda batangeli biso bango babengi bango ba évangile synoptique c'est-à-dire Matthieu alobi Marc alobi Luc alobi Jean alobi babanda ko se compléter ba 4 mais Jean azaki trop prophétique. Alors nesika totangi tuna référence to pesi na mikanda nyoso lobia wa titre na mabi liwa ya Yesu mibeko batangeli biso esengeli totosa yango totosa pe tosalela mibeko ya Nzambe eloko pesa ya mutu valeur ezande mibeko tango zolo kotama na mibeko bakotosa yo metango zo tamo na bon taba ozo tamo na mibeko te okomona ka mutu pamba na Satan e banzambe wa biso banzambe na biso
banzambe misatu na moko tata Simon Kimwa Mukiangani akosepela yo pete pamba te ozali kotambola bon taba ozosala makambo ezanga tina ozosala makambo bapakanu to atango eza tango so kosala satana te pamba te ye moko alobi yango te reine ya Jacob esili tobandi reine Esau. Alors ndenge ni yo na ngai totambola susu lokola lolenge totambolaki na siècle ya liboso ya lingomba tobandi deuxième siècle ya lingomba esengeli changement ezala ngai na yo sentiment ezala te na mutu ntango azosala mabe fo koteya ye il faut pas encourager les mal. Tata Mfamanda alobi mbika isa ntsongako mbika isa ntsongoko. On ne peut pas entretenir les mal. Le temps où nous allons mabe teya ye ko bana biso bambuta bandimi ba chef de mouvement à ce service mutako mete mouvement nazo kambeza ngai azate eza mouvement ya tata muli musa yo za mukambi alors faut tambola lolenge nzambe azo kosengela kimbangizi moye. Donc batata ba mama toza suna ba blague to na premier siècle ya lingomba te to comme na deuxième siècle ya lingomba oyo papa azo pona bana na ye oyo akosala na bango tika bapona mi basala na bango tika bayenge bene basepela nde tapi tokomi na yango koloba te ngai kaka na sifi kaka epaya ngai kaka bon me ngai kaka nde kosila pamba te ntango obongisi mosala na yo bapesi yo te mama kuna mama buro kuna azolana nanga pete mama buro yo wana tekwaka basiloka kuna si ayembisi nzembo kuna saluki besalanga ikyange nzambi wose ubakundanga vavanza ubadiatisa basale salu buwava nina oyoki basale salu buwava nina kio me biso to détourner yango ndenge ya tata musaka apesi biso musala biso tosanga lolenge mususu tokomisa ngo fait privé na biso ese mkola suka tokolonga te menze mozolo bango basale sa lu buwava nina namoni mama président ya Afrique Ngwala ayebine kikongo te ye wana toseka c'est-à-dire basala musala lolenge yo peselaki biso yango bana papoye donc yo mutu batie mukambi esika nyonso batie mukambi kosala musala na ndenge na yo te sala musala lolenge bapeselaki yo yango mibek totosa malaka tata muli musantu totosa bamagistère na bango nyonso totosa mibeko ya nzambe po ete mokolo suka ngai na tolonga liwa ya yesu batangeli biso nakenda na référence à Jean 19 28 à 30 kuna balobi nini koleso lobi namoni ete makambo na nyonso ekoki perikope wana makambo masima akoki enasuka bibopesanga mai ya komela ayebaki deja ete si babongisaki makambo mpo na ye mpo na liwana na ye abopesanga mai me pembeni wana ezalaki na eluku na lingala eluku donc mwa récipient to eloko mwa mai ezalaki wana etonda na vino alors basoda bakamati eluku wana etondaki na vino bakeka yango na nzete mobenge esope ou ezope bakangi yango ntango bakangi yango esili nde batia yango directement tout droit na monoko ya yesu batia yango na monoko ya yesu kolo yesu ameli enasuka lobi mai makangamaki makokani esima na yango akitisi mutu akati motema bana papoye botanga na perikope ya Jean wana Jean 19 28 à 30 na ntango nkolo yesu azali kokata motema kuna mpe tata Simon Kimwa azali kokata motema likambo te ezalaki mokolo nini
mais ça vendredi yango ite bana baboye kolesa akufi vendredi tata kimba ko akufi mkolini et tata simo kimba kyanga na boy abota mkolini oli kamuto tani kolesa akufaka vendredi akufi na kuruzi pasi ya ndengwana na kufa ipona pona masumu yangana yo poto apeto la biso yangwana bokoyeka tanto leka elambo ete elambo elakisi nini elambo eza nini pona elambo omoni abi o akoliaka nzoto pe komela bakilala